Ok. Bonjour à tous, merci pour la confiance renouvelée. Donc, nous avons une image awa. Toza na commune ya Gombe. Commune ya Gombe, quartier Golf, non loin il y a hôpital général Mama Yembo. Nous avons une image awa bande on a biso bazola libanda. Et pourquoi babuki bango? Est-ce que yebisaki bango avant? Est-ce que batonga ki bazana mikanda tout le kato eba parmi moko na bango za na katia? Papa na biso mbote. Mbote papa. Kombo nani? Israël Okondo. Papa Israël Okondo, osali mbula bonya. Awa biso tozwango depuis 1993. Depuis 1993. Non, 2003. 2003. Oui. Alors, na pesaka bino yango bokendaka na l'état bozwaka mikanda ba autorisation parce que ça peut pembeni ya babala. Kosombaka kosomba eza bisika baobi na bane 60 ba 50 ba 90 et quelques eza sika mo batini banda ko sale. Ba trouble. Nde l'état imoko amonaka kino atekela bato pour que soit sécurité. Depuis que place yango bato bavanda ba 30 na ndam abwaka mwana te ni ebende mingi banda ko sale maselo histoire. Mais tout le monde a banda ko zaki ya minene ya kitoko zaki belé awa. Qu'est-ce qui fait que les lots les cani tout moni presque le logo moko etikali de société ba boki tout. Est-ce que l'état a epsaki bino avant que boya? Est-ce que bolakse bango mikanda bo sombela ki yango to ndenge nini? L'état a yé na novembre pour avertir. Tant averti to peut-être oui que même soit kasi que notre vandika a boy. Kenda ikolanda bango kolasa mikanda mais maweza ke to kotia ba lettre batika ko répondre te pona ko démolir baya ko pesa biso ku lettre ya démolition ya Kinshasa Barumbu ya Gombe te mais ya Kinshasa Barumbu mais aweza Gombe ndeni bo pesa bino ya ki nde yango likambo ke tina niveau na bango bakosa ere ya bongo ube ezaka ke no motema mabe ube eza bato balingi pouvoir fatite nde baza peut-être ko sa makambo ke no population ina fatisi to comprendre. Alors, baye, babuki, ba pesi bino moi quelque chose pour bon comme place. Et l'autre côté, babuka, bakenda, tinde to betala, bato betela bambula, même buto lelo ba criminel ba yela biso na butu. Na ba machete ki no ba sala biso mabe. Donc nene sécurité na ba condition ya mabe ba tika biso ka bon. Un mois yango de. Siko soué. Donc bana on surtout nde boza boye baza. Bana baza ba musuma ke ba classe ba ona la libanda bana ozomona. Ya solo wana. Siko bato babuka kezaki hôtel de ville au ministère environnement. To mona kikaka ba ingénieur ya infrastructure. Tango to sala moi résistance de to moni bango bayena batu ya makasi na ba polo ya hôtel de ville. OK. Mais hôtel de ville to moni lettre na été to moni soki nanité. En tout cas, alors dia to zona moké hein, to zo ba image ne batala quand même ndenge bozola la bino moko. Eza pasi makasi hein. Baza bana mboka baba congolais donc ndenge omoni babuki bango banda kuna bango sans ko pesa bango quelque chose ndenge bomona na ba image bazola la libanda. On s'est dit on est où? Pardon papa olobi nini? De babuki ka banda ko bisika botonga ki. Yo bozaki na ndako papa. Vraiment. Eza pasi makasi. Botala bino moko état nenge bande ko ba vivre donc eza vraiment regrettable ba mbetu yango eza libanda. C'est juste pour dire que bande ko ba na ba condition moko inhumain ou eza normal te. Mais quand même sikoyo ce qui message ezali président de la République qui est mon garant de la nation sur l'anda bisoni bino bokosenga na pour que quand même ba sauver quand même bino na moi tant moki botika na ngwa eloko toko senga pa mokonzi mbuka ke na makambu ya boye ayeba ke ya mona azosala na bato mais azosala na banguna puisque baka ya boye biso toza ba rebelle te na est soki to uti na Rwanda te to ba congolais bisika oyo l'état tekeli biso akomisi biso ba fazer c'est bazosala pour que population linga président mboka ou bien peut-être population na ba différent quoi za ka ya kotomboka ou bien za contre pouvoir alors à vérifier bato azotinda ba misala na minute biso tozawa babuka biso nanko batika bakomisa biso ba fazer place à kokende ezate
eloko moko bapesa biso te ke no tokoki baso baza na projet na bango basalela pour ke biso eloko moko eza te bayaka basala violence babuka baisola biso tozoleka na bariske ya bakuluna na bato mabe butu nyonso tu tolalaka te menace ya bambula ne compte même pas toyebi te ese eza makambo ekokomema biso na bolingo ya mboka bolingo ya gouvernement ou bien eza nini toza traité comme si toza na pays mosusu bien toza na mboka accompagné na biso tota pe ko tukuna mosusu donc toza toujours awa na Gombe botala bino moko bandeko ndenge babuki bango baza libanda o etikalo eza nini eza kaka batu kaka bazola la libanda ndeko bazola libanda ya tozo kama babuki banda ni étage ezalaki awa étage wana ezalaki ya nani ya etumba mais etumba o wapi mama abiso mbote owa totala bino awa esika ba problème te mama latelamba mais apparemment bozalaki na tout bo régie de soi tiela bino mpe bamai awa pembeni tofutaka mai tofutaka courant ndenge bato bazala puisque yo imagine esika esala ba plus de 30 ans ese moto akozala illégal na 30 ans vraiment André Kimbuta mundele oyo toza na ye ayaki no a convaincre ye abuka biso seria Kimbuta oh société ni ya ti ya bité bato bakwe kolongwa awa te l'état te ka bisiko na raison mais to ka mwa gouvernement ya lelo indimé komisa biso ba fazer ba papa bana ba koko pe un mois yango esileli biso kana ndinga ya souffrance na ba risque nyonso vraiment et puis eloko eza kokamo yaki babuki mikanda nyonso ezali oyo esalaka kino motango na esika oyo vraiment alors maman na biso mbote Toko ba kombo mama. Kombo la maman Aimé Libelenge. Alors maman Aimé Libelenge. Osa mbula bonya. Awa. Nga aza locataire. Oza locataire. Ah ko ba esko ki ba buki briske. Ba yar na zongo sela ki mbongo no poto monyo vandi kaka. A partir ba e ko kima yango biso to vandi. Ba ya zate. Apesi mbongo te $1050. $1050. Oui. Par mois, on doit foutre combien? 150. $150? Oui. Ah. Mais aux autres, tu as combien, maman Aimé? Oh, tu as l'air. Eh. Nous avons 3. On a 3. Mais na ka ndenge bo vanda bo to banga ki malade musuko iko bima. Ni nyozo senga na ka oboko minango déjà. Papa, to si to sengi na l'état ngo pe au sel biso le côté. Depuis ba buka biso, to si to sali 1 mois yango. Ba prince ya e filma biso. To le kana ba télévision. Ata moto moko akoya ko visiter biso azate. Lisungi pe ezate. To sengi ba aide, ba yete. Siko ti bambulo oyo. Ti elanga oyo. Ata moto moko ya aide azate. Mais ce que zali message direct ya koyebisa mokonza mboka parce que yende moto ali papa za pe lokola moto ko kamamboka. Il message ne koyebisa direct parce que ako azolanda aussi ko à travers PSTV. Ye mokonza mboka za papa. Lokola asa papa abana ayokela biso mawo. Aya kolongola biso na esikoyo. Soki ezali balabala ya leta. Sikoyo aya kolongola biso apesa biso makoki ya kokende quelque part mabele ya leta etikala. Bona minute oyo soki ayete biso tokokende wapi bakuluna bazoleka bato ya mabe moderne bazoleka tala bashi bakuluna baokendo kata nano oyo ba tivor ebongo bashi pona kopasona esali bon toza na risque makasi 1 mois mardi kokaki 1 mois ata lisungi moko yete siko tokosenga nani kaka mokonzi ya mboka azana motema ya bopapa tango akotaki na kati ya nini na ye na bokonzi na ye biso nyonso tokotaki na stade de martyr tolelaki na nzambe ayokela biso mawa nzambe oyo yasengaki biso tozosenga epa na yeke ayokela biso mawa atinda lisungi elongola biso esikoyo tala nde tolala na riske tala bana baepidemi tala salite awa kutu ndini wese publike yango wana bato basumbaka kuna solo makambo nyonso toza esika salite makasi merci mingi alors papa na biso yo vaccine so za na maloba moke ya ko vacciner ni non mais naza voisin na bango nazali pembeni awa eloko nga nazo regretter mingi ndenge leta oyo alobi na bango ke bino so boza na mikanda boya nango bamemi mikanda
batali mais jusque là ata réaction moko ya l'état ezate alors biso ba voisin pe yango toujours kotala bango mais tokabola mawa oyo na bango alors l'état a sala tout possible aye ba situation ya bato oyo soki amoni ke zanzela mais aya atala bango azwa décision ye moko muta tekaki est-ce que l'état continuité à l'état et la kisini dans besoin le roi est l'état escroqué la population oyo zali continuité à l'état o atekela ki bango bona l'état o ya koti sikoyo ya différence za wapi. Merci beaucoup. Asa la continuité na ye l'état. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bota la bana mike. Mwana boye innocent ta mwasi kitoko. Azo obligé la libanda pour koko, famille, maman. Bazola libanda, ce qui n'est pas du tout normal. Moi je pense que c'est vrai. Quel que soit le problème que kozala, mais il faut beaucoup réfléchir parce que boye ils sont vraiment très dangereux parce que quartier où ils ont pembe ni kuna ya quartier Ngwaka. Ils ont quartier Ngwaka ya quartier batutu ba ebi yango ils ont soko lié otondité ko mekate. Déjà na butu bazo ya visiter bango. Bota bino mo banda ko telemaki ya minene mais tout ba rasé. Ba étage ezalaki awo. Ba étage ba buki nyonso tout. Donc bande ko ba là vraiment na dans des conditions très difficiles. Bien que Babouki batera sango pe yango tout est bloqué. Salité yango est pemeni. Donc so ok kuna li boso comme na ba nyana ba nyana. En tout cas maman merci mingi hein. Tozonge la bino to lembate pour que ba konzamboka ba yoka. Oh PS TV. Et puis Nana Takaza télévision depuis Hollande. Merci beaucoup. Donc je pense que Tosuki Awa pour nalelo, ils a dossier à suivre to Hollande lango pour que ba konzamboka quand même ba résoudre problème ya bandeko yo parce que ko vendre na ba condition oyo et ils a vraiment normalité ils a pas makasi bota binomoko mutako ko vivre quand même kimia na mboka na mais ko vivre le rôle ba nyama boye ils a malamu mingi te bota la bana bango yo ton na bana zo mona ba innocent oyo tout ba ola libanda bazolia bazola libanda ça va kombo nani Dorian, comme la classe ni. Et bon yo. Bosa pondo. Hein? Bon là no pondo hein. En tout cas, merci beaucoup.